Na kombo tata mwana pe tata molimo santo bandeko na nga bakimbangise na mokili mobimba. Mbote na biso nyonso. Nazali na posa to réfléchir sur l'avenir de l'église. Baito qui chance à Rosana papa qui se lokele papa de longa na papa de ngene kuntima. To yibaka te lelo to komona maito moni lelo. Na siboke na bango pe izaleli oyo etikali na bana o babotami na papa misato. C'est comme tout na ngato réflexion na ngezali bango nyonso baboti presque bana. Soki bango bana babotami na papa misato tomoni oyo tomoni ebongo bango nyonso bana baboti lobi ikozala nini. Première remarque na ngezali lingomba etambusamaka liboso na bambuta. Spiritualité papa. Kasi remarque moko ezali banda ba papa bazalaki bambuta mingi katikati na lingomba basalaka vraiment musala na bango malamu te pona kosunga pe ba papa te. Na kopesa exemple simple. Papa dengenda na ndako na ye bankengi bazalaki kokota. Soki bankengi bakoti balobi papa toye ko vérifier soki bofutaki bakarta ki mondimi. Bana papa bazali papa dengenda kuntima aloba na mama bibi mama basoda bayawa ya kobimisa bakarta totala soki tofutaki. Parce que azalaki tellement strict. Kasi na Gombe pa ya bana papa ki solokele moi laisser aller ezalaki. Pona papa te mais pona comportement ya bana. Bana na Gombe bazalaki un peu difficile. Témoignage. Il y a papa Paul Oyazana Angola. Yemoko azalaki ko témoigner on a rencontre des jeunes. Papa Dangé na longo na mokoto akenda ko beta bango na Gombe. Abana ko ko beta bango pona nini? Pona ba mauvais comportement. Est-ce que boyebi bande ko nanga bakimbangiste? Ke bana mingi ya ba papa oyo ya Gombe. Ba bota pe baza na bana bakola. Mais babibale la kate. Et puis bayamba bangote. Papa Firmin. Tozalaki na ye azalaki ko salisa mingi misala na bumbu. Na paroisse bumbu ata bumbu bayebi. Papa Firmin ti asalisa misala na paroisse wana azalaka na ye sima lingomba. Mais ezana muta koloba na ete ke papa yo salisa misala ozalaka sima lingomba. Azana ye na mosi na ndako bavandi na bango pe tranquille. Mais azoya ko salisa misala azosala mabondeli pona bato. Andeko na ngai. Quand est-ce bato baye ko lamuka? Mariage ya papa Firmin na mwasi na ndako. So alinga sala mwasi maladie. Mwasi atombe maladie, enfin mwasi akufi. Tango papa Firmin alingi ko bala mwasi oyo ya suka, nde papa de alungana alobi bo balisa ena no te fo bo yamba ye azalaka sentelama. Mbuta nini na lingomba alobaka likambo wana. Cela veut dire toujours rendre bana ba papa pe service te. Ba yamba papa Firmin na centre d'accueil biso no sotozalaki. To évoluer. Lelo to moni ndeko na biso papa Tracy, mwana ya papa Zako. Akomaki recteur, eza nango grand administratif, eza nango ya lingomba te. Mais azalaki na mondimité. Mais tala âge azalaki nango. Du moins azui courage akomi mondimi. Est-ce que lingomba même lelo to kozwa courage te to vérifier pe na bandako par exemple ya papa Zako te ba est-ce que bana na biso nini o nanu ba kulite po bakoma bandimi. Eza pe service ya ko rendre ba papa. Bana ya ba papa nyonso en général. Est-ce que bana na bango bazali bandimi? Nazongi kaka na kati ya Gombe. Bana ya mama Salulu toyebi bango bazalaki na encadrement plus ya papa Dengenda. Tokotala par exemple papa Solo, papa Firmin au consentir que bazalaki na maîtrise ya koyeba lingomba. Toye na bana ya mama Hélène, papa José, totiena no papa José, papa mama Micheline et papa Paul. Ngana zolo bela makambo ya famille. Parce que je ne suis pas mieux placé dans l'obéla makambo ya famille. Mais toza ko lobela lingomba. Ba betele biso ba histoire ndenge
bautaki ba village ndenge bayaki na bango na Nkamba ndenge bayaki na Kinshasa tovandi na bango temps ebele. Je pense que tofandi na ba papa Paul na ba rencontre des jeunes tofandi na bumbu plus pire mama Micheline na bano linga oza malobate bo pesa nga malobate biso na bino toza ndenge moko bo kanisa te biso toza différente. Elle est là, elle est vivante. Ya bano ko boya maloba. Alors ngai na lingi motuna nazoko tuna bino bandeko nanga oyo bokoki koyeba plus ke ngai. Papa Sylvain Mbotemunzila na tangi komona na yo kaka ya azaka mingi historien ayebi mingi makambo ya Lingomba. Papa Jomak et puis papa Kuvubaka ba nyonso bovani mingi na bana ya ba papa o ya mama Hélène. Est-ce que bokoki kosunga ngai to bokoki kosunga biso pe to yeba quand est-ce bango bakomaka bandimi potolandi histoire ndenge bayaki bavandi boye mais bakomaka bandimi wapi bazwaka catéchisme na bango na ba paroisse nini ba papa ya bateme na bango banani donc bakomaka bakimbangise na année nini bande kona ngai bana mingi ya papa Kisolokele baza baptisé te nazo choqué binote mais soki bovandi kimia bozwi pena likambo na kimia boko comprendre to sololi mingi to yoki ba papa Paul to yoki bango neso mais personne a bête la biso histoire kinga nazalaki mondimi na paroisse tel ezalate na yaka na âge boye na bandi kozwa maloba et tout ça mais paroisse oyo bango bazolaki baptême ezalaki wapi soki toke na Gombe biso tozalaki bandimi ya zone mère bana ya papa Kisolokele bazalaki ko fréquenter mingi paroisse te mingi te mingi bango mo bazolo bakoya na centre d'accueil papa mona bango parce que so papa dernier na moni ke bayaki na église te eza problème oyo bazalaki ko fréquenter Lingomba to yebi so na pesa exemple na bana papa dernier na ndenge basaleli ba mariage na bango tout le monde a yebi et comme mon papa Arma azalaki toujours azana paroisse azana Lingomba azobeta musique na ye ba misusu bazalaki koyemba wapi bazalaki na ba activité nini bazalaki na tante ndenge papa Paul ayaki na ndenge ayaki bayeba na mikete basi bapusani ndenge bakomi kosalisa misala na Lingomba oui on est d'accord mais bakomaka bandimi na ba année nini na fingi motote toza na posa to yeba biso peto te ape bana na biso parce que c'est l'histoire sinon to risque tozala na ba chef moko tozobenga ba chef spirituel mais ba moko baza bakimbangisi te na landaki papa José je pense dans kamba tant papa dernier na tika biso oya zaka maloba soki zaki papa José si je me trompe pas alobaki papa dernier ndati atiki biso akufi comme kimbangiste kozala kimbangiste ndingo loba kozala baptisé est-ce que réellement bandeko na biso misatu oyo na lobi na bana nyonso baza na Gombe bango nyonso bazalaka baptisé surtout na lobi mingi bana ya mama Hélène est-ce que bazalaka baptisé soki bino boyebi ke bazalaka baptisé bosunga ngai to sunga pe mokili ke papa Songolo azwaka baptême na ye na année boye parce que na ba paroisse na biso ba registre ezali dernièrement na yebisaka bino papa Mambo azalaka baptisé te ti akomaki mokonzi wana ba nommé président général ya MSSK azalaki mondimi te mingi bakanisaki yango lokola ba black papa Mbenza azali wana Ntsongia Nzila c'est le moment to tuna kabituna oyo to yeba bandeko na bango oyo bazwaka ba baptême quand na ba paroisse nini parce que ko yambama ezalaki kaka na bongolo bako yamba bino na bandako te bayambaka batu na ba bongolo paroisse na bango Gombe ezali zone mère moto na mutu fayeba papa na ye ya baptême to pe ayeba esmbula to année oyo azwaki baptême oyo nga na lobi eza réflexion to réfléchir ba papa oyo nga na tangi ba kombo bo soki bino boyebisa biso po biso toyeba po balobi mutu atonaka abungaka te mais ngai naza koloba ke tozali na ba papa oyo bazali baptisé te bakimbangiste wana nde oyo nga na lancé défi na nga la kombo tata mona pe molimo santo amen.